Shalom, 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 bananzambe, shalom, bandeko nyonso, shalom, balingami Katinankolo, bonne année 2021. Zali ane malamu, na ye, pwete toso la makambo na nzambe, makambo ya boku zena likolo, makambo ya mboka likolo, zali makambo ya mukilo te, zali makambo oyoke tosolola to comprendre ndenge nini tokoki kotambola na nzambe na mbula oyo ube na bamikolo na biso oyo nyonso etikali po ete tovanda awa na se na moi oyo bandeko na ngai na ye po ete tosolola makambo oyo po ete nazali komona ke makambo mingi ezali kotambola malamu te na eklesia na nkolo Yesu Masia yango shalom 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 bien-aimé ezali chaîne Yasika, chaîne ya le royaume de cieux, le royaume de cieux. Ya kosolo la ka makambo ya mboka likolo. To bandaki ko traduire yango mabe liboso ke ezali makambo ya bokonzi na likolo. Bokonzi ezali royauté, mais tango tozali koloba pona royaume elingi koloba mboka ya likolo. Bien-aimé, vie ezali kaka kosuka kaka anasete, mais tozali na mboka likolo oyo nkolo azali kobongisela biso yango nde toye kosolola makambo wana po ete bato mingi bazali kaka na susi ya makambo ya mokili oyo ya bavi na bango ya babonga, mais tozali kobosana mingi makambo ya mboka na nzambe, mboka likolo yango. Avant toute chose, bien-aimé dans le Seigneur, ntoko bondela kotika chaîne na biso na maboko na nzambe komitika na maboko na nzambe ndeko nyonso oyo koyoka ete nzambe ayokela yo na année 2021 tozobondela na kombo na Yesu Masia. Papa toye epai na yo na mbula oyo tolingi tomona changement na bomo na biso tobaluki place moko etango molai, mais toye epai na yo papa tobondeli mingi toluki nzambe mingi tokili mingi, mais tozomona ke bomo na biso ezali kochanger te yango nde tobelemi toye epai na yo na pokwa lelo na mokolo oyo ya lelo po ete yo nde oyokela biso papa ofongola biso baporte oyo ezali ekangama papa tomona loboko na yo tomona résultat bien-aimé dans le Seigneur tokobondela po ete tozwa résultat na mbula oyo papa tokumisi yo topamboli monene na yo chaîne oyo na maboko na yo nzambe tata puissance na yo ekouvrir yango makila na yo ekouvrir yango grâce na yo papa oyo ezala ouverture monene Seigneur, oyo pe bayebi kombo na yo te bayeba kombo na yo oyo bayebi yo nanu malamu te bayeba yo pe malamu yango fongola baporte dispose bana na yo ete bazala toujours prêt ya koyoka yo bayoka ngai te mais bayoka yo afin ke bomoi na bango échanger papa natiki manso na maboko na nyonso ekoki kobloke bana na yo kobloke baentendement na bango nyonso ekoki kobloke bavolonté na bango po ete balanda yo te papa na lie yango na bebisi yango na kombo na Yesu Masia kolo tikete ozala nzambe na biso du début jusqu'à la fin. Père de gloire, n'invoquez présence na yo, que ton règne vienne, règne na yo eya, na kati na chaîne oyo, règne na yo eya, na oyo nyonso akola na yo, na nzela eya, ya chaîne oyo, po ete yo nde ozali nzambe, na tiki nyonso na maboko na yo, na kombo na Yesu. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, kombo na ngai ezali Papa Philippe, bandeko nyonso bayebi ngai, babenga ngai Papa Philippe, ebele babengaka Motei Philippe nazali ya solo pe Motei yango na ye ane oyo po ete tobanda tosolola makambo na nzambe tokote ya mamingi tokoya na basujet ebele po ete tobanda kosolola makambo na nzambe basujet ezali ebele et surtout basujet oyo ke ezali kolobama malamu mingi te na kati na baeglize basujet oyo ezali kopengwisa bana na nzambe tokosolola yango eke ekodépendre lisusu na yo ndeko basujet mosusu oyo bokolinga ete totraite tokobanda kotraite yango problème ezali te komitungisa te tokobanda kokutana balendi nyonso 19h jeudi nyonso 19h et samedi nyonso na 19h
tant mosusu po ete tozali bato tozali kati na mokili tant mosusu contre-temps ekoki kosalema mais tokobanda kozala tellement kozala régulier mokolo ya lundi mokolo ya jeudi mpe mokolo ya samedi mais baprogramme mosusu ndenge Saint-Esprit akosungela biso tokoyebisa bino yango bandeko kati na nkolo mpo na nini toye ete tosolola makambo na Nzambe nalingi ete bomoi na biso échanger tolingi teke tala mbula ebandi susu mbula oyo ebandi toyoki basologan ebele ndeko na nga toyoki basologan ya lolenge na lolenge yake ane ya changement ane ya élévation ane ya mais ndeko na nga toko riske susu tokomati na décembre année ya percé to percé te ndeko na nga na ye po ete nasali constat yango nde na ye kobima po ete to réfléchir malamu ndeko na nga yango avant toute chose ndeko na nga chaîne oyo banda nanu s'abonner na chaîne s'abonner epe tindela pe baninga mosusu ete bayeba kosabone partager pe bolinga chaîne oyo bolinga baémission nyonso ndenge ekobanda koleka ndeko na nga pe tozoyekola po ete oyeba kosabone il faut ozala susu na compte Google soki oza na compte wana yango nde ntango ozala connecté okoyeba kosabone pe okoyeba kopartage ezali ntango oyo epesameli biso bandeko na nga po ete tosolola makambo na Nzambe ane oyo yo na ngai to évangéliser ndeko na nga po ete Nzambe mpe akopambola yo soki okoyeba koévangéliser soki tokoyeba kotinda message afin ke bato mosusu bayoka ezali ane ya basologan lisusu te ndeko na nga ezali ane ya toyoka Nzambe mingi toyoka Nzambe. Parce que la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi, tous à la battue foi, peut-être tout le monde a monnaie dans Nzambe. Bien aimé dans le Seigneur, toye ponani peut-être nazali ko constater était kaka biso bana na Nzambe tozo bondela mingi tozo mipesa mingi mais bomo na biso ezali ko changer te bomo na biso ezali ko changer te okomona ke kaka biso bana Nzambe kaka biso ba chrétien mabala malonga te ba divorce na lolenge kaka biso bana Nzambe ba pasi na ba pasi ndeko nanga ezali malamu te na ye peut tout réfléchir ensemble toye na ye ke peut to kanisa mpo na nini ezali ko tambola malamu te okomona bana Nzambe mikande ezate okomona bana Nzambe mabota ezalite okomona bana Nzambe mabale ezalite bien mais tozo bondela cause ezali nini yango nde na ye prete yo na nga to réfléchir ane oyo to belema e pa ina Nzambe yango tina oyo nga na ye prete to solola makambo oyo yango tina oyo na fongole chaîne oyo de konanga prete to solola makambo na Nzambe ane oyo de konanga longola ba slogan ya ke ezali ane ya bénédiction ane ya élévation ane ya percée mais tikana yebisa yo ete ane oyo ezala ane ya koluka Nzambe ane ya koya nase na makolo na Nzambe pour ete tout mon changement tout nous avons besoin des résultats de kolanga tozali est-ce que Nzambango akufa est-ce que Nzambango ayokaka te pona nini bomo na biso ezali ko changer te yango yoka mingi ane oyo luka ete oyoka yango nde na chaîne na bino oyo de kolanga tokoya koyekola mingi zalaka na Biblia na yo bien sûr Bible ezali pe Bible électronique ezali mais pour apprendre il faut la Bible il y a papier zala na cahier na yo zala na stylo na yo zala na place ya kokoma afin que toyekola peut-être Seigneur ayebisaki ba yekoli allez faites de toutes les nations mes disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et Seigneur, le peuple de Dieu, tous à la enseigner. Et Seigneur, le peuple de Dieu, tous à la enseigner. Yango toye to koya na enseignement ebele s'occuper et ko pesa ke to prier to ko banda ko prier mais enseignement parole de Dieu, car il est écrit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu.
bien-aimé dans le Seigneur, nyonso esalema oyo ezali komonana na oyo ezali komonana te esalema na liloba. Soki ozali oyebi liloba na Nzambe te, yango nde ezali moko ya ba cause ya ke makambo ezali kotambola malamu bien te. Ndeko na nga, makambo ezali kotambola malamu te, ezali pona ke ozali na kati ya ignorance. Ignorance tue, l'ignorance tue ndeko na nga. Ignorance yango nde moto ezali kosala ete tomona munene na Nzambe te. Nzambe aza na posa ete toyeba ye, Nzambe aza na posa ete toyekola, Nzambe aza na posa ete tokola. Mais tango ke tozali kokola te, yango ezali moko ya ba cause ya ke tozosenga tozozwa te. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe na yo, Nzambe oyo ozali kosambela, Nzambe oyo opesa motema, aza na posa te amona yo ozala na situation ozana wana. Aza na posa amona ke yo mona na ye okola, aza na posa mona na ye o prospérer. Mais tango ezali ko prospérer te, ezali ko sala Nzambe pasi, ezali ko sala Nzambe pasi. Yango ndeko langa na ye ane oyo tokozala lisanga, bien-aimé dans le Seigneur, tokozala ensemble pour être to analyser, pour être to yeba kososola ke pona nini makambu ezali kotambula malamu te. Bien-aimé dans le Seigneur, maloba na Nzambe résultat il faut esengeli ezala. Nzambe aza posa mona ke biso tozala likolo, tozala na sete, mais tozali ko vivre que des miettes de kolanga. Tozali ko vivre que des miettes, mais Nzambe azali na posa te ke to vivre ba miettes. Nzambe aza na posa amona tozala élevé, tozala likolo, mais tango ke tozokola te, tant que tozama muke zwa mwana na yo ya 2 ans, responsabilité nini oyo kopesa ye? Aza mwana na yo bien sûr, mais kopesa ye responsabilité nini? Kopesa mukumba nini? Kopesa mukumba moko te ndeko na nga. Yango ane oyo ezali ane yake toya koluka elongi na Nzambe. Yango formule ya Nzambe tango ke tozali kotosa formule ya Nzambe te, yango nde tozozwa te. Nzambe azana ba principe na tika na yebisa susu na mukolo oya lelo na yebisa ok bien sûr tozana na ba droit na biso epai na Nzambe ya kosenga Nzambe sunga Nzambe kangola Nzambe salaboy Nzambe na lingira mona loboko na yo Nzambe na bala Nzambe na mona Nzambe na salaboy wana nde ba droit na biso ndeko oya ngai tikete na yebisa na pokwa lelo. Mais nous avons aussi des devoirs. Tozali susu pe na ba devoir tango ke ozali ko sala devoir ya Nzambe te yango tozali komona ba blocage nyonso tozali komona na bomo na biso ba pasi mususu o biso tozana ngo ndeko nanga toko ya ko zongela makambo en détail sujet par sujet lelo ezali tozali ko introduire pour ba pasi mususu tozali komona ezali bandokite ba pasi mususu tozali komona ezali milieu mabete ezali satan te ezali Nzambe poete tozali bana na ye. Bapasi mususu ezali ke Nzambe yemoko mutu azali komonisa biso yango po ete tozali koyoka te ndeko na nga toyoki mingi to bondeli mingi nini échanger ndeko na ngai nazoyoka susu motema pasi ke ndenge obandi ane oyo osilisa yango susu te ndenge tobandi yango. Mais toza na posa tomona loboko na Nzambe oyo alingi biso mingi. Yambo bien-aimé dans le Seigneur, tokotanga maloba na Nzambe na mukanda ya Matthieu chapitre 6 verset 32 na 33. Matthieu chapitre 6 komaka ba verset ndeko nanga. Okomona mutu susu kutu azakata na Bible te ndeko. Azakata na Bible te mususu omona ke Bible ekomi kaka mukolo ou bien soki ere ya prière. Soki ere ya prière te asimbaka Bible te. Soki ere ya kokende église te ayebi kutu Bible na ngai boluke na ngai na tiaki yango wapi ndeko na ngai okola ndenge ni okoyeba Nzambe akosepela na yo ndenge ni. Matthieu chapitre 6 verset 32 à 33. Tofongoli ba Biblia na biso na mukanda Matthieu chapitre 6 verset 32 à 33. Bible le Bible. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ndeko maloba oyo
yango nde mutu ezali kokanga bana nzambe mingi po ete tozali kolanda logique ya nzambe te. Nzambe alobi mais mpo na ngai esengelaki verset 32 ezala 33 ya 33 ezala 32 mpo na nini balobi ke toluka nanu le royaume et la justice. Le royaume tobanda kotraduire yango na lingala oyo bokonzi na likolo non, ezali mboka ya likolo. Toluka nanu mboka ya likolo, mboka ya nzambe, mboka ya tata. Toluka nanu mboka ya tata nanu liboso nanu. C'est ça la formule. Totanga na ba physique, totanga na ba mathématique, ezaka na ba formule. Soki otosi formule te, okokoma na résultat malamu te. Soki obandi bandeli ya formule, obandi nango bien te. Résultat, okozwa résultat mais ya malamu te. Okozwa résultat oyo ezali kosengama te ndeko nanga. Formule ya nzambe ezali ke toluka nanu nzambe na liboso, délivrance te. Solution ya ba problème na yo te. Ezali toluka nanu nzambe nanu liboso, makambo ya bokonzi na ye, makambo ya mboka na ye nanu liboso. Yango soki toluki makambo ya mboka na ye, toza na ba mboka. Mboka, royaume ya Maroc, royaume ya Espagne, royaume ya Belgique. Ezali mboka, ezali bokonzi te, bokonzi c'est la royauté. Toluka makambo oyo ezali ya mboka oyo ya biso. Mboka biso toza baleki nzela na se na moi oyo. Mais batu mingi baza na souci kutu ya makambo ya mboka likolo te. Batu mingi toza kaka na souci kaka ya makambo oyo ya mokilo. Ndeko nanga, kolakisa ngai verset nini oyo balobi ke non. Mutu soki aboti te akokota na bokonzi akokota na mboka likolo te. Nani oyo akokolakisa ngai verset oyo ke mutu soki aza liye akota mboka tata te. Mais tikana yebisa yo na pokwa lelo ete le pauvre Lazare na lien ya maladie, na lien ya pauvreté plus. Mukolo, mais avec la justice de Dieu. Bible ezotalisa biso ke tango akufa ba ange baye kozwa ye. Mais bola kisanga place liye balobi non, lokola azaki na lien ya pauvreté, lokola azaki na lien ya maladie, moya akota mboka tata ezate. Toluka nanu soki otosi formule oyo ndeko nanga, obandi koluka nanu nzambe nanu liboso. Po nzambe ye nde mutu akokosa biso na mboka na ye. Soki obandi na formule oyo te, yango tozomona échec na échec. Ebele tokufa, ba pauvre, ba malheureux, tokufa, oboti pete, obali pete. Ezali mawa mingi ndeko nanga. Ezali mawa mingi ndeko nanga, pasi o bana nzambe tozali komona lelo 95% ya mabala bana nzambe ya tina te, ya keba divorce, ba problème sur problème. Wapi nzambe ndeko nanga. Yango toye na chaîne oyo ndeko nanga tokobanda kovanda ete tosolola, tokanisa, toyekola makambo na nzambe, toyeba ke nzambe yango mpe alingaka nini. Nauti kolobawa ke toza na ba devoir na biso mpe epai na ye. Nzambe yango mpe alingaka nini mpo na biso. To biso tozolinga ye ayeba oyo biso toza nango posa. Mais biso mpe esengeli toyeba oyo nini nzambe mpe aza nango posa mpo na biso. Tant tozo tambla boy. Ndeko nanga tika na yebiso isusu que si le royaume des cieux n'existe pas, à quoi sert ko bondela tozo bondela oyo? À quoi sert ko kilo tozo kilo? Na banda ko bundana na ngai na tangi ba classe na luki misala na bundani. Ndeko nanga vie ezali kaka ekosuka kaka na makambo tozo luka ate. Ba makambo nyonso ndeko nanga to banda ko yela bino ango en détail. Ete to banda ko zwa sujet moko en détail ete to yekola yoka ane obondela nzambe ke Seigneur fongola nga matoi na yoka yo na yekola na eba posa na yo eza nini pona nga.
ndeko na ngai maloba toti kotanga alobi ke toluka na la justice de Dieu. Bato mingi lelo est-ce que tozotambola na justice ya Nzambe? Non, tokozongela yango ete toyeba justice na Nzambe ezali nini ndeko na ngai. Balobi ke et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ba délivrance wana, ba guérison wana, makambo tozoluka wana ndeko na ngai ekopesamela biso yango matabisi. Bakopesa biso yango ya ofele epai na Nzambe tata. Tozoluka Nzambe te to ndeko na ngai nazolingana yebisa yo ke ane longola ba émotion, longola ba stress, longola ba sentiment, baluka Nzambe na ba émotion te. 32 ans yango nazobala kaka te. 37 ans yango wana ba émotion. Baluka Nzambe na motema na yebisa bandeko bazaka pembe na ngai ke Nzambe a exaucé le cœur, motema. C'est quand on rombo na motema na yo le lenge ezali yango nde ako exaucer yo. Ngai nazomona boye musala ngo banda na luka nazozwa te banda na mboka ngo nazozwa mkanda te stress émotion tolongola ba émotion de konanga toluka Nzambe na bosolo tokomona loboko na ye alobi toluka nanu toluka ye nanu ndeko na ngai topesi Nzambe mukongo tozoluka nde tokomi bafana ya ba église na biso ya ke non nazobondela mais nakili nasali 40 jours mais nazwi ezali pona kokila te ndeko ezali pona kobondela 2 heures du temps te ezali pona français milai te ezali pona anglais milai te ezali pona lingala kitoko te malamu te ndeko na nga yango na ye po ete nayebisa yo ke ane otozonga nanu ndeko na nga excès de vitesse tokendeki na ba vitesse mingi ndeko kende na autoroute ana mboka na biso ezali ke tina 120 siko kende 180 okotia vie na yo en danger okotia vie ya bato mosusu en danger okokokende okekopanzana ndeko wakama Nzambe ekendeka ndenge tozokende nango lelo te. Église na Nzambe eza musika toza musika eza lokola mutu odenge voyager osombi déjà billet osali réservation osali nyonso mais ndeko oyanga est-ce que oza na passeport ndeko oyanga est-ce que oza na visa bandeko encore une fois nazongeli formule physique formule chimique formule mathématique tout au début soki obandi bien te ndeko kosuka mabe yango na ye. Dans verset 32, la Bible est le dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Boyoka, est-ce que autant à Maloba Nanzam? Yango, ane oyonaye, nab koluka, ba révolutionnaire. Les gens qui aiment Dieu, les gens qui cherchent Dieu, batu oyo bakangama na Nzambe, batu oyo bazali ko adorer Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, na ye ko réveiller esprit na yo, o changer lokola mama Anne. Mama Anne abanda ko kende silo, abanda ko kende na mobali na ye, abanda ki ko kende na batu ya famille na ye, na batu ya famille ya mobali na ye. Metangu abanda ko kende azwa résultat te. Azwa résultat te. Kochola lekaki tala mela milangi abotaka te ndeko na ngai est-ce que koko changer te ane oyo mama wana alobi ke non mbalo okutwe yezala mobali akotikala mbalo oyo penza ata ku famille na ngai bakotikala mbalo oyo penza famille ya mobali bakotikala mais nazokende ngai moko la prise de conscience ndeko na ngai ane ya prise de conscience ane oyo mama wana alobi nazali kokende kochola oyo est-ce que ndeko moko te oyo ke problème et c'est lequel ya azali te wana est-ce que ozana te ndeko na nga est-ce que ozana te ke ozwa décision lokola mama wana alobi ke nazali kokende mutu moko te mutu atinda est-ce que ndeko na nga ozaka na Saint-Esprit te ka alobela yo alors que nazali kokende na kokende ngai moko akeiti na temple afukami abandi ko bondela azali kolela mami sezobima maloba kutu ezobima te soki ke oza pembeni ata 0 mètre koyoka yete
tingaka nzambe aye komona mama wana alobi ke mama nini toza tongo boye omeli masanga alobi tata nameli masanga te pasi na motema eske ndeko moko te oyo aza na pasi na motema azali eske na poko alelo na tongo alelo na mokolo alelo eske mutu oyo aza na pasi ya motema aza te ke ozonga epai na nzambe obima na basysteme obima na makambo olongola motema na yo na bajeune olongola motema na yo na makambo nyonso wana non ndeko na ngai zongisa motema epai na nzambe yango nakoya ane oyo tosolola tokobana kozala tous les lundis tous les jeudis et tous les samedis 19h nyonso nakoya po ete nasolola na yo mais partager s'abonner na chaîne opesa mpe baninga mosusu oyo baza mpe na bapasi na motema bayoka anti kosolola na ndeko moko ndeko na ngai toza na pasi bapasi ezali toza ya nzambe me pasi ndeko wana alobi papa kaka na ndenge ya confinement oyo na mars nazwi zemi naluka zemi ezoya te mais nazwi zemi na mars wana nazalaki deja na zemi na nga me tokoma na me zemi ebimi eputa na banda kozela yango bambula ebele ndeko na nga toya epai na nzambe toza na baproblème esili te na novembre oyo alobi papa nazwi susu zemi nazwi zemi ekoma boye ekomi susu bacomplication ndenge tozoloba boye zemi wana ebimi papa nasala nini ndeko tozonga epai na nzambe toluka elongi na nzambe nzambe nde ye solution ya baproblème na biso bible elobi na verset touti kotanga alobi na verset 32 car toutes ces choses ce sont les païens qui les cherchent tika na rassurer yo na poko lelo que votre Père céleste sait que vous en avez besoin ndeko na ngai libala wana ozoluka solution ya problème est-ce que yo kanisi ke nzambe ayebi te nzambe ayebi biso tokei koluka nde badélivrance tokei koluka nde guérison tokei koluka solution mais nzambe alobi na verset oyo alobi ke toluka ye nanu ndeko na nga tant que tozali kotosa te yo kasi koyo nzambe ndenge azali koloba na biso na tokotanga mukanda ya Ésaïe chapitre 1 verset 15 Ésaïe chapitre 1 verset 15 fongo la Biblia na yo ndeko na nga zala na Biblia otangaka batangelaka kaka yo te ndeko Bible oyo somba Bible na yo banda kosala baétude biblique nzambe akosepela na yo Ésaïe chapitre 1 verset 15 nzambe alobi na yo boye na pokwa lelo quand vous étendez vos mains je détourne de vous mes yeux quand vous multipliez les prières je n'écoute pas vos mains sont pleines de sang tango bozali kotombola maboko likolo ngai nzambe na balusi miso na ngai kote mosusu tango bozali komultiplier prière lelo prière lobi prière 40 jours 50 jours 21 jours de jeûne 150 365 jours de jeûne nzambe alobi je n'écoute pas alobi nazoyoka te papa ndeko na ngai te butu nazolo toye pote toya toya koyekola toyeba ke devoir nini oyo biso mpe tokoki kosala epai na nzambe na chaîne oyo devoir tant vous allez multiplier prière wana ngai nzambe naza te yango ozomona oboti te limbisa ngai ndeko na ngai ça fait mal soki ke utoboti te mais nalingi toyake mpo obota nalingi ete mpo obala nalingi kete obala Bartimée Seigneur atuni Bartimée olingi nini namona tobondela nzambe toluka nzambe amimonisa alobi ke maboko na bino etondi na makila masumu mabe tant que mabe ezali kati na biso tokomona loboko na nzambe te nzela nini otambolaka nini osalaka ndeko yanga mais naye po ete tosolola makambo oyo tomitika na maboko na nzambe po ete nzambe asala po ete nzambe amimonisa
nzambe alobi ke nazopesa mokongo ntango mosusu bapriere ozomultiplie wana nzambe asapesa yo mokongo kala zonga kati na yo ndeko na ngai na ye po ete nayebisa yo ke ozonga kati na osala introspection osala examen de conscience est-ce que nazalaka susu na nzambe ou bien nazalaka na nzambe te nazalaka na nzambe ou bien nazalaka susu na nzambe te ezali très important toyekola makambo oyo ane oyo alobi ke ntango bino bozotombola maboko ngai nzambe nazomona bino te nazoyoka bino te yango poko alelo ndeko na nga naye tobandi chaine oyo ebandi po ete toya koluka toyeba ke mpo na nini ezotambola malamu te eske okoki kovanda te ke seigneur okoki kolakisa ngai te mpo na nini makambo na ngai ezali kotambola malamu te yoka mokolo moko non toza na introduction ndeko na ngai tokobanda kozongela basujet nyonso en détail jour moko bamemi tata moko amemi mwana na ye epa bayekoli mwana wana banda kokwea na mai mpe na moto bayekoli babundi au nom de Jésus babundi bagangi balobi ndeko oyanga eloko moko te mais ntango seigneur aye bazwi mwana bamemi epai ya seigneur seigneur tala toye na mwana oyo epa bayekoli na yo mwana oyo akweyaka na moto akweyaka na mai me bayekoli bakoki te seigneur nga telemi avec autorité mbala moko esprit wana ebimi yango me tala sikoyo bana mayele ndenge basalaki bakokaki na bango te ndeko ozokoka te tozokoka te ndeko ntango nazoloba boye nazali komilongola te na ngai mpe me naye koteya ndeko ete ya biso nyonso ete ya biso nyonso ndeko na ngai bayekoli bana mayele bazongi balobi seigneur mpo na nini tokoki te mpo na nini tokoki te paster tuna makambo oyo na ye nango etali mutu nyonso ozala paster ozala évangéliste ozala soki nani mwana nzambe nyonso tozonga na makolo na nzambe tozonga na makolo na nzambe toluka toyeba volonté na ye ezali nini balobi ke tokoki te mpo na nini ndeko na ngai zonga fukama bondela seigneur nazokoka te mpo na nini nazokoka te mpo na nini seigneur yebisi bango mpo na incrédulité na bino ndeko na ngai bani l'incrédulité motema libanga ndimela yesu masiya zala na makolo na yesu masiya yende mutu aye po ete aya kolongola biso na bowumbu na bapasi oyo toza nango me biso tozwa mitema na biso topesa na baeglise topesa na bapaster topesa na bajeune topesa na bapriere yango ekosimba te alobi ke akoki kokabola gloire na ye na mutu mosusu te akoki kopesa gloire na ye na mutu te mais yo ozwi gloire nzambe omoni ai nakogene mbala oyo kutu nakopesa kutu ata ofrande ya ndeko na nga yesu aza wana ayaki po ete biso tobika yango otala ntina oyo toye ete ane oyo ndeko na nga change lokola mama Anne ye moko epanganga nzambe alobi yo omeli masanga alobi pasi tata pasi yo kama loba ya nganga nzambe ke esalemela yo selon motema na yo ndeko na ngai yaka changer prière changer mentalité na yo changer lolenge ya komonela nzambe linga nzambe yango tozala posa baguerrier bacombattant spirituel bato oyo balingi nzambe bato oyo balingi ete tala peuple ya Israël bango bazoluka biloko ya kolia yoka na kati ya désert mawa penza mawa bato mobimba bazolela kutu ai oyo ya pamba oyo na bapoiron l'Égypte tobanda kolia bapoiron tobanda kolia ba ai ndeko na nga tozolela kaka biloko oyo mais Moïse olie aluka poiron Moïse olie aluka ai ye alobi que Seigneur je vais voir ta face ta gloire oh est-ce que mutu moko oyo akoki kolinga amona gloire na nzambe aza te
toluka gloire en Nzambe. Tant que peuple bazoluka ba délivrance bazoluka nani. Wapi batu ya mabolongo. Ndeko moko yembi nzembo. Nzambe ya mabolongo na nga. Mabolongo na se ya koluka Nzambe. Tocha mabolongo na se toluka Nzambe. To adorer Nzambe. Tokoya pe na sujet ya adoration pour na kolakisa ke Nzambe azo linga batu. To adorer adoration ici là. Adoration ezalaka susu te ndeko na nga. Yango na ye ete to sozolola makambo Nzambe. Tango bango bazali koluka biloko ya kolia, Moïse alobi non, moi je vais voir ta face. Je vais voir ta face. Mais ta la face yango tango amoni yango azongi na kati ya peuple. Nana kokaki kotala elongi ya Moïse. Mon côté et bandaki ko briller parce qu'il y avait la gloire de Dieu. Yango to lukanan verset na biso to bandi nango. Toluka nanu bokonzi na nza makambo wana nyonso zoluka Nzambe oyo yo ayebi yango ayebi ke ozana posa nango ayebi ke sokokisi 35 ans okobala Nzambe ayebi mais yo zoluka yete mais spirituellement azomona yo mwana inane akobala obala ndengeni kola ndeko nanga tokola ozoluka ba responsabilité wana mais spirituellement Nzambe azomona mwana 5 ans. Alors, peut-être que la responsabilité est en dengeni. Ndeko moko aya komona ngai. Papa, dans un posa, na bala. Bonde la Nzambe, peut-être nazo mbala bien. Ça va? Ezali, sujet moko ya bien. Na baluki na talié. Ozoluka mbala bien. C'est qu'on a lingi na poser une question. Abi poser une question. Abi que ozoluka mbala bien. Est-ce que yo oza moi c'est bien? Oh, Papa Philippe, mais pour les nids, vous allez makasi bodalo bit. Non, makasi te. Nzamba zo mwana na ya mbali ya bien. Oya banga ka Nzambe wana. Aya ko pesa yo. Est-ce que yo pe ozamwa sia bien? Dekonanga banda ko changer. Ane o ezali ke nakoya to ete tokota na musculation spirituelle. Ete to salaba entraînement spirituel. Peut-être to en forme spirituelle. Peut-être to mona munene na Nzambe toza en forme te. Makambo tozo lukana toza na biso en forme te. Yango to ya tokota na musculation spirituelle. Tokota na ba salle de sport spirituel afin que to mona munene na Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, nini tokoko kanisa na poko ya lelo. Ezali ete Nzambe ayebi makambo nyonso wana la connaissance de Dieu, la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, ezali namutuya. Ezali très important, bien-aimé dans le Seigneur. Tokotanga na mukala Osée chapitre 6, verset 6. Osée chapitre 6, verset 6. Kobanga tende konanga ba matin mususu e banda kozala milité mais lokola lelo tozali na introduction yango de kolanga yoka mingi ane oyo soki olingi omona loboko na Nzambe yoka Nzambe na yo mingi okomona munene na ye yekola okoyeba munene na Nzambe. Osée chapitre 6 verset 6 Bible elobi Nzambe alobi car j'aime la piété et non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Oh, molinga mikati na nkolo. Nzambe alobi ke alingi bonzambe. La piété c'est bonzambe. Le fait ya kolinga Nzambe, la communion avec Dieu, la relation avec Dieu, la crainte de Dieu. Ezali bonzambe. Nzambe azana posa na bonzambe. Ndeko nanga soki olingi ete omona munene na Nzambe. Ane oyo bonzambe na yo azana posa bonzambe ba sacrifice to sala ngo mingi to ko continuer pe ko sala eza mabete ba sacrifice na lobita ke olongo la sacrifice mais bandela nano na piété bonzambe. Est-ce que so bongola on thème? Est-ce que oza yanzang ndeka na yebisa kindeko o? Est-ce que oza mwasi malamu poete Nzamba peso mbala ya bien o bana ko bon ozo bon de la Nzamba peso libala? Est-ce que oza mwasi malamu ke soki mubali wana bali yo poete Bible lobi qui trouve une femme trouve le bonheur. Ndeko nanga, est-ce que mubali wana soki a trouvé yo okoma mbanda na yete okoma kotonga bandako te ke ye azoyeba te obanda kozala te na ba problème bana wana ozali koluka obanda kofinga bango te obanda ko négliger bango te. Ndeko nanga Nzambe alobi bonzambe na yo azana posa bonzambe et non ba sacrifice ngai te mutu na lobi Osée 6 verset 6 poto tanga maloba na Nzambe te
Tanga maloba na nzambe okomona. Nzambe alobi que je n'ai pas besoin de vos sacrifices là. J'ai besoin de la piété. Relation na yo malamu na bato. Relation na yo malamu na mobali na yo. Relation malamu na mwasi na yo. Relation malamu na famille na yo. Bon nzambe yango wana ndeko na nga. Relation malamu na nzambe oyo asali yo. Nzambe alobi que nana posa bon nzambe, la piété et non les sacrifices. La connaissance de Dieu. Est-ce que vous voyez bien ça? La connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Nzambe alobi que koyeba nzambe yango nde na bandela ki na yebisi bino ke toza na ba devoir. Bana nini oyo mwana ke de classe ke asalaka devoir te. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ba offrande de Dieu sur le pesa kawana. Ba divine to pesa kawana. Ba kokende ka ba église wana. Ba sacrifice nyonso nzambe azolo ba ke la connaissance de Dieu. La connaissance. La connaissance de Dieu. Proverbe chapitre 19 verset 2. Le manque de la science. Donc l'ignorance n'est pas une bonne chose pour personne. L'ignorance. Tant que vous allez confondre na ignorance. Vous évitez que non, balukaka na nzambe liboso, na simanaye koluka délivrance, na simanaye koluka o nazana ngoposa. Yo ke na koluka o na ozana ngoposa po ya ko bongisa na nzambe sima 0 sur 10. 0 sur 10 ndekonanga. Yango il faut toyeba nini o nzambe alingi. La connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu ndekonanga. Yango alobi boyeke mon peuple périt faute de connaissance. Ndekonanga tozo kufa na pauvreté, tozo kufa et pourtant maloba na nzambe c'est lobi que il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a aucune condamnation, mais tozo vivre la pauvreté, condamné na célibat. Togoya na détail. Oh bazoko sa biso na l'église oh l'esprit ya célibat. Et là célibat ba célibataire ndekonanga tuyoka. Célibataire, bana mike wana ba 24 ans, 29 ans, ba 31 ans, ba 32 ans. Au Coxy déjà 35 ans, ils ont dit célibataire. Wana eza kotula. L'esprit ya kotula wana. Yango de il faut tonya tango ane oyo. Yango de bana oya mike ba 29 ans, 28 ans, azo mi mwana ke elle est encore trop jeune, c'est pas célibataire bangwana. Bango de ayebi ko même à 32 ans, je vais me marier. Tala ba français, tala ba anglais milai wana. Mais ndekonanga RC leki yozo benga ngo sous esprit ya célibat. Yango toko nyatango ane oyo. Toko nyatango penza ane oyo. Ndeko. Maloba oto tiko tanga la connaissance de Dieu. Yozo kufa pona ignorance. Verset wana pe totanga rango bien te. Yoka ndeko nanga. Osée chapitre 4 verset 6 wana. Totanga rango bien te. Tosuka kaka na nzela. Osée chapitre 4, verset 6. Et le Biboé. Mon peuple est détruit. Ndekolanga, osa détruit. Ponani parce que il lui manque là la connaissance. Mais tout ce que wana. Mais verset suki pe wana te deko. Na pourquoi lelo yango tikete na la kisayoke. Tant la Bible est bien. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Yoka, ndambalobi ke ako longola yo na sacerdoce na ye. Yango ndenge eza botoza ebele nzabe kutu asi akontaka bango lisusu te ndeko na ngai nalingi ete ane oyo nzambe abanda ko konte yo pona ni po oboyi o rejeter la connaissance zala na Bible ya papier zala na Bible zala pena kaye na yo kaye place ya kokoma zala pena stylo na yo ete obanda kokoma koyekola mais tant que vous allez ko umela na ignorance yango nde nzambe arejeta na yo mais azali nzambe ya mawa soki ozongi akondima na yo akondima yo alobi ke arejete yo esuki wana te na sacerdoce na ye elingi koloba na présence ya nzambe kombe lelo tokomi na baeglise tokoma kosambela sans la gloire de Dieu sans la présence de Dieu wapi baprophétie oyo tobanda komona na baeglise ntango église ya réveil ebanda
ndeko na nga ke bobandi kaka priere bobeti kaka adoration baprophétie ebimi babandi kolakisa bato lolenge nini bakoki kotambola lelo ezalaka lisusu te soki omoni kaka motu kolela lelo wana ka milieu mabe mais wapi prophétie la gloire de Dieu eza lisusu te la présence de Dieu eza lisusu te yango ndeko na nga toye po ete ane oyo toyekola makambo oyo alobi ke asoki wana te alobi akorejete bana ndeko na ngai bongisa nzambe abengenela ngai bana na yo te ndeko na ngai bana ngani basali na bango eloko te kaka mpona yo mpo yo olingi koyekola te olingi koyeba nzambe te la connaissance de Dieu la connaissance de Dieu yango nde toye po ete toyekola ane oyo ndeko oyo ngai yango oyo na ye nango na introduction ya chaîne na biso ete toyekola makambo oyo mais tokosuka wana te Jérémie chapitre 29 verset 11 à 13 yango nde place tokosukisa lelo mais makambo oyo nyonso ndeko na nga zongela yango tanga yango tokobanda kozongela basujet ezali ebele oyo tokoyekola nzambe aza na baprojet ya malamu ndeko na ngai ya malamu Jérémie chapitre 29 Jérémie chapitre 29 kobanda verset 11 komaka ba verset oyo banda kotanga yango nzambe akoki kosola na yo mingi koleka oyo ngai nazoloba na yo ana pokwa lelo car je connais les projets que j'ai formés pour vous alobi baprojet wana que je forme non que je formerai non que j'ai formé nzambe asala déjà baprojet malamu mpo na yo ndeko Marie ndeko Albert ndeko soki nani kombo na yo ndeko na nga tala avantage oyo biso toza nango en tant que bachrétien tozali ke avant okoma chrétien okoya kokuta bénédiction eza déjà na bato ya ancienne alliance ezalaki ke bundana beta mutu mais biso tozali lokola obotami na famille riche obotami na famille millionnaire tango ozobotama wana kutu nanu kutu oyebi kutu koloba ta ate oza déjà millionnaire tala na bonzambe makambo toza nango tika na biso susu nzambe oyo tozomona ala mutu akala langage oyo eza na bible eza mpo na niveau na biso bible kotanga yango susu te lokola nzambe atia bacode na baparole na ye ebele azoyebisa bana Israël vous irez dans le pays où coule le lait et le miel asuki wana akoyebisa yo te ke non ndenge nini okokoma dans le pays où coule le lait et le miel ayebisi yo ke tu seras la tête et non la queue nzambe akolakisa yo te ke ndenge nini okozala la tête et non la queue à toi de le savoir alobi que j'ai des projets asi asala baprojet oyo kati na Yesu il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions Ephésiens chapitre 1 verset 3 il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions avant comme chrétien bénédiction eza déjà obotami kati na famille ya bamillionnaire oza millionnaire nano oyebi koloba ta abete yango kati na Yesu tokoki kozala bamalheureux te tokoki kozala bapauvre te il faut toluka bakode wana eza lokola telefone oyo oza nango na maboko wana otya kode soki opesi ngai yango nakoyeba kode na yo nakoyeba te à travers code yango nde nakofungola telefone na yo alobi car je connais le projet que j'ai formé asala yango déjà nano obotama kutu te dit l'Éternel le projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance ndeko na ngai nzambe alingi apesa yo avenir espérance apesa ngai mpe ngai nazali komilongola te na ngai mpe mais verset 12 alobi mais vous m'invoquerez awa lelo toinvokaka lisusu nzambe te yango ane oyo nakoya kolakisa yo ke il faut toinvoke nzambe koinvoke nzambe ezali kosenga ke nzambe a intervenir tozokende kaka na bapriere kaka ya batake kaka lokola ekipe ya football na football ezalaka attaque na défense ndeko na ngai ntango ke tozali koatake ozali koatake soki basali bino contre attaque soki défense eza makasi te batie bino bi. Notre défense, c'est Jésus-Christ. Notre défense, c'est Dieu. Tobosana la défense. Tozo bundaka biso moko na makasi na biso moko na ba jeune na biso milai. Zonga ndeko na ngai. Tozonga na makolo na nzambe. Alobi que vous m'invoquerez. Nzambe muto alobi to invoquer, ko invoquer nzambe yangwana. Ko senga au secours. Ndenge tozalaka
baye ko attaquer yo na ndako obengi ba police bakoya ndako ezozika obengi ba pompier mais soki obengi te bakoya te ko invoquer nzambe yango wana soki invoquer obeleli nzambe te akoya te akosala te azomona mais il faut te invoquer. C'est ça l'invocation. Kitobelela ye. Na lingala yango wana kitobelela ye. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Ndekolanga elengi ya prière ezali exaucement. Mais tozali exaucer te. Tozala na esengo ndenge ni. Tozala na elengi toyoka elengi ndenge ni. Sans exaucement. Ndekolanga sans exaucement. Alors que a ko exaucer biso to bon de la année au pour être nzambe a exaucer biso. Nzambe ayano la biso. Verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Neko ba verset otokoye la tokozonge lango. Alors que vous me chercherez nzambe baluka kaye ndeko yanga. Nzambe pe amiti kakate que boto soyez facilement, il faut lukaye, il faut s'engager. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 11 verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'en ces jours, le royaume de cieux est forcé de konanga, longwa nabolembu, longwa naba religion, longwa naba makambunyoso, ezangati na mabolongo na yona se. Alors que vous me chercherez, avec détermination. Vous me trouverez. Mais si vous me cherchez de tout votre cœur, stress lokola na moni boy mobali nyonso na komona na kondima na ngai mwasi nyonso na komona na kolinga kaka mais mwasi ngo nazoluka mwasi ya bien nazozwa te mobali ngo nazoluka mais mobali nyonso ndeko na ngai wana ezali évangile ya diable toluka nzambe okobala toluka nzambe okobika cancer wana ekosila yango ndeko na ngai nasuki nanwa l'introduction atako ke ekemula mais yo kango. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nzambe nanga ya pambula na poko alelo. Nzambe nanga ya mona yo na poko alelo. Lo boko na nzambe tata ezali likolo na yo. Lumière na nzambe tata. Et tambusa yo na ane oyo. Alléluia. Ko tambule susu na molilité. Ko tambula susu na molilité. Pesa motema na yo pa na nzambe que Seigneur na lukaki. La Bible nous dit que c'est bien aimé dans le Seigneur. Avec Dieu nous ferons des exploits. Nous avons abandonné l'Éternel notre Dieu. Toke ko lukanza, toke ko lukaba solution wana na makasi na biso moko. Zonga na makolo na nzambe. To zonga na makolo na nzambe. Alléluia. Na pamboli nzambe papa pona maloba o ebimina poko alelo tikete ezwa esika na mitema bana na yo bakanga ma isusu te papa tozana posa ya exaucement tozana posa ya loboko na yo tomona loboko na yo nzambe tata abeleli yo na poko alelo atiki peuple na yo na maboko na yo atiki bana na yo na maboko na yo papa ozali nzambe okanga kanda libela te atako topesa ki yo mukongo mais ane oyo tozwi décision ete toya ko invoquer yo toya belela yo papa au secours papa alléluia. Et psaume chapitre 79 verset 9 la Bible nous dit secours-moi Dieu de mon salut pour la gloire de ton nom de konanga yo banda ko bondela ete zambe na bota pona gloire ya kombo na yo alléluia de konanga yo banda ko bondela ete na bala pona tina gloire ya kombo na yo pour la gloire de ton nom alléluia yo kaisi pona délivrance oh délivre-moi et pardonne tous mes péchés à cause de ton nom délivrance to lukaka à cause du sang versé, à cause de ta bonté, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, puissance là, papa, to comment qu'on s'embelle sans la gloire de Dieu, to comment qu'on s'embelle sans la présence de Dieu, Zambe tata moli musantu, ozawa pi papa, église là, to comme si to comme qu'on s'embelle, wapi la prophétie, wapi la gloire de Dieu, wapi la puissance de Dieu, alléluia, ndeko na poko alléluia na tiki yo na maboko nzambe oyo, alléluia.
Alléluia. Encore une fois, la parole de Dieu nous dit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Est-ce que nous avons koko bondela ke ete Nzambe oyanga ane o misu na yo wana oye balukaka mokili mobimba e monanga misu na yo wana e monanga misu na yo wana e monanga misu na yo e balukaka wana na mokili mobimba e monanga. Alléluia. Na pamboli yo Seigneur pour la grâce au accordenga. Alléluia. Non so pour la lokumu na yo. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen. Bien-aimé, ba combattant bozawapi, bolukana ba combattant, bolukana ba guerrier ebele, ba révolutionnaire, boya tolekisi 1 heure, liboson nzambe pona koyoka malobana ye, ba combattant, ba guerrier, mutu oyo azali déterminé pour être amona loboko na nzambe, yaka osabone, ale tango nyonso ba mission ekobanda kozala, ete e ozangate, ale tokobanda pe ko bonde la ba guerrier bozawapi, les assoiffés de Dieu bozawapi, balangwa nzambe ozawapi, balangwa ba église te, balangwa ba pasteur te, balangwa ba jeune te, boto yato lukaye, alobi que vous me chercherez et vous me trouverez, mais à une condition, si vous me cherchez de tout votre cœur, ako ayebi ke makamwana ozali koluka, ayebi ke ozana ngo posa nzambe ayebi yango tokobanda koya ete tokutana ndeko na ngai yina on abiso otozui ya mkolo na lelo ekoki afin que programme oyo ozwango à cœur au partager ndeko na nga au s'abonner inviter et surtout batu oyo ke nano bayebi nzambe te ezali ezali ministère évangélique que toi évangéliser yo pe o moko ya clé ya bénédiction ezali évangélisation église ya nzambe lelo tozali ko évangéliser lisusu te mobali na yo wana oya yokaka maloba na nzambe wana tindela pe lien oyo tindela yango ndeko na nga. Alléluia. Tikete gloire na nzambe ezala na biso to vivre la gloire de Dieu, to vivre la présence de Dieu exalté to komaka na ba prière ya ba routine, to komaka na ba prière ya ba routine. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. To silisi pona mukolo oyo lelo et balien nyonso bapona contacte na se awa na se na kokomela bino balien nyonso ndenge nini ko contactenga peut-être tout solo là malobana nzambe s'occuper aux ans sujet ya prière. Nous sommes là, je suis là pour vous, je suis là bandeko bahebi ba plus proche bandeko que ba église place nazali ko san bahebi que je suis un combattant yango soki oye nalingi ete mutunyo so okoya na chaîne okoma pe combattant spirituel tala kaka batu ya mukilo oyo ba combattant oyo tozana bango ya mboka Congo ba pekisa ba lobake ba politicien bakoko ya na mboka oyo te bayaka te présence na yo na famille na yo bandoki bakima okangolama pe libota na yo ekangolama ndeko langa tikete o nyonso ezangi sala commentaire na sewana soko ozana posa likambu olingo tuna na commentaire na yo je suis là pour te répondre soki ozana posa ya contact numéro wana ona kochana se ezali pe numéro ya WhatsApp ezali moyen pe ete tokutana ete tosolola makambo na nzambe tosuki awa que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.